ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Tobengaki Rwandais lobi lelo akomi partenaire. Eside ndenge anyokolaki biso. Kasi akoka mweza nini lelo baza na contradiction bango na bango. Eside tangu balongolaki Malonda Chilombo azalaki religieux to azalaki politicien. Naza na posa ba réponse tangu balongolaki Malonda Chilombo azalaki religieux to politicien. Kasi balongolaki yende aboyaki boyete. Na raison nini ke azali proche ya Kabila ba raison ebele esengeli seni ezala depolitiser yango baboyaki Malonda. Eside lelo bazotelemela mutu na bango oyo batie Kadima. Chilombo alobi problème ya Kadima ube ya seni etali politique ata mokia te. Eside pesanga litoi alobi boye problème ya seni to ya Kadima etali ba confession religieuse. Mwayeye akota yango eza te. Akokota yango soki akoti yango seke akomi religieux. Yango natunaki bino à l'avance tangu akotaki makambo ya Malonda eske akomaki sango to akomaki pasteur to akomaki abe. Eside ozo comprendre ndenge balobaka soki mwana soso atondi na nzungu soki bamwana aza na se. Ezali échappatoire ya pamba. Eside 8h ba 40 minutes nazalaki na Pascal Chibalabala azali vice-président ya assemblée provinciale azo soutenir Chilombo na gouvernement na ye. Eside nayebisi ye boye mutu nyonso nalongoli mutu te oyo akosoutenir gouvernement oyo na ba institution oyo aza ndoki ya Kongo. Mutu nyonso nalongoli mutu te soki bomoni asoutenir Kongo ba institution na Chilombo seka tanto tabako ya bakongole tozwa pua ya Chibalabala to chango na balance na Frank Diongo. Eside tozwa pua ya Chibalabala na Frank Diongo. Nani aza na po politique ne to Frank Diongo. Eside Frank Diongo tango aleki na ekran na boso na politique batunye ba question à répondre malgré Aniaki président élu tango batunye likambo 2023 na gouvernance ya Congo azalaki clair. Eside bayebisi ye boye FDC bapesi position na bango mpona 2023 yo mpo ozali na union maniema olobi nini arépondaki clair naza flatter te. Eside nakoloba likambo nazomona na misu. Eside mpona 2023 eloba Frank Diongo mwaye napesa position eza ata moke parce que bazali kogouverne mabe. Mutu ya union maniema tangu areproche bino yango adresse mo balobaka soki ngola yebisi ye ngando azobela aza na raison ndibela ebe te po bango nyonso bazalaka na mai. Eside nani moko
mokonzi? Nani mokonzi? Nani mokonzi? Pesa maboko makasi. Soki okoiye osali mokili nayo. Omirimire na motema. Tomoni motema na yo ndenge omirimire. Etali biso ata moke. Soki te omeli pozoku okufi. Tokokende na bino boye tina suka lisi likolo ya lisu. Pesa maboko makasi. Lamuka oye! Lamuka oye! Lamuka oye! Nani mokosi? Nani mokosi? Nani mokosi? Mokosi akombo le martepa. L'école a fait instruction le 29, c'est que mercredi biso nyonso lancé. Tozoyamba Mama Charlotte abengi ayebisi nga alobi c'est adjoint na ye azoya Maître Gilles sectionnaire de district adjoint na biso ya Lupunga azoya awa kala te aza deja na mutuka kala te dans 20 minutes azokoma bongo te tozoyamba ye toyoka ye nini akolo fayula alobi ye tokobangeloko te Oma sape kanda parce que mutakobangisa yo azate Kongo eza ya biso nyonso kolanda bama ya mota wana te bazangi eloko ya kosala na bandaki koloba na Pascal Chibalabala azoya marche na ye asalaki yango samedi wana nasi kona azwaki pose alalaki na ndaku yango batikaki bango babimeside batamboli la police asali eloko te abeti gazi te abeti masasi te eside yango Frank Diongo alobaki na kopesa bila ya mibale abongisa na Union Manyema makambo ezosimba ata mukie soki ngala yebisi yo nganda aza mala azobela ndimela ye boye te Frank Diongo ntango alobi bongo tela live verite abakisi ya misatu achange comportement ya parti na ye IDPS eside oyo bazali kose comporte mabe makasi wana Frank Diongo moko na kati ya Union Manyema eside oyo soki Frank Diongo alobi bongo ndelobi nango Chibalabala atambola te azosoutenir Chilolo na gouvernement eside oyo marche ya ba 5 000 na ba 3 000 toyebi verite nyonso
mbongo etambolaki ba 5 na ba 3 na bapolo bapesaki bango mpo batambola. Ntango bakomi na Pascal baatake base ya Pascal eside oye Michel Mangala azalaki wana, Adrien Malenga mpe azalaki wana. Topanzani nde balobaka songa mwasi mamukie abunda malamu. Totali na pembeni mabange ezalaki te, tomoni bamange ezalaki wana eservi biso na bitumba eside. Ntango tosala affrontement na bango bakati ntina mai ya ntsanga bakimi beta maboko mpo na yo moko. La police azalaki témoin eside. La police aye alobi toyokaka ke baderanjaka bino, tomoni na miso vraiment eza makambo ya soni partout pouvoir nyonso na maboko na bino. Bamarsi ya nini kozobunda na nani? Nde la police alandaki bango nsima akangi 5 personnes eside. Suite na yango nayebi te batiaki bango wapi, me basalaki marche na bango bomoni na baekran si balabala aza ata na 5 personnes te. Eza bavoisin nde balati bapolo mpo baloba ke asalaki plein eside. Mpe esanga litoi na monde entier. Marche ezali autorisé partout. Moto abangisa yo te, moto akosa yo te. Ntango mboso lobi mboso te keba nayoka yo te, lobi mboso te keba nazoyoka yo te, mboso te keba bango biso nyonso kobangisa bakongole te eside. Alie mbongo Chilombango lobi alekani na mitingi na ye abangisa bakongole eside. Na mitingi na ye azoloba ke bakongole bovanda na bandaku bobima na nzela te parce ke bato bazokufa na bamarshe wana, bato ebele bakufa na 2018 tolingi lisusu te bato bakufa eside. Azwi solution ya bato kobima na nzela bakufa te. Kongole akufaka kala okufa na nzala boye te. Soko obangi kobima na nzela mpo na liwa okufa deja kala okufa na nzala. Bandeko bazokufa na Beni, Ituri, Bunia, lobi baatake ntina Centrafrique eside. Population ekimi bazangi place ya kolala etat de siège ya mbwa eside. Tokobanga te tokobangisa wana baluki solution te. Mboso akende na este ayebisa bango na ye mpona tisa guerre ya este mpo botika kokufa eside. Arme parti lombo abangisa bakinwa ke bobima na nzela te bokokufa. Bapetaka marti ya independance bakufa mpo na nini? Mpona Kongo te eside. Lumu bakufa mpo na nini? Sikoyo azobangisa biso mpo na nini? Eside. Bango nyonso baza milibi tokolongola mutu te. Batumba bakongole na base ya IDPS na ntango wana tomona ata bango te ata nde bazo pouvoir basala ata de nationalité eside. Mais président ni Martin Fayulu akanisa bandeko oyo bakweya na balite kosala mese lelo bazopekisa yo obima na nzela te. Kongole pesanga litoi soki bapekisi yo obima na nzela te, c'est-à-dire balobi kufa po pauvre. Soki bapekisi yo obima na nzela te seke balobi Kongo eza ya yo te, oza mopaya na Kongo okobima mpo na nini?
Congolais wa mayele, Congolais wa mayele, oh. Lokola koke bisimboso ya mibale kokoke bisango ngobila ke keba lisusu po kongola biso nyonso koke bisa bisatu kasongo eside oye lobi kasongo ke keba lisusu kongola biso nyonso eside oye Kanyama azwaki invitation ya CPI mpona kobeta bagaz na masas na bamarche ya IDPS à l'époque pointe sikoyo kasokola ndi lokolo wana CPI eza mpe lisu likolo ya lisu eside oye tokopesa bino exemple ya kibalabala asalaki marche tomoni gaz te tomoni la polisi te tomoni bolobeli te makambo ya korona na Congo eside me soki ekomi lamuka bolobi ke korona eza na mboka mesure barrière ya fwat boye te Congo eza ya biso nyonso Akende Botauma voilà Akende Botauma voilà Akende peuple congolais oye Chilombo akokende te Chilombo akolanda Kabila te akolanda te akola biso na banzala ezali pasi mpe mawa toyebi nzembo moko toyembaka iyolela ayiyolela toyamba kaka ayiyolela iyolela ndoki oyo asakrifie peuple congolais alituwe mbondeko na ngai kolela nyonso bandeko ya IDPS baya kolela na kamaka bango soki kozanga motuto nini botelemi batata mibimba otali bango babengaka bango sodisa baresponsable bokei ntina siège ya bato kozanga motu bokende kobebisa ntango bolanda ndeko na bino Tshilombo bokende kotuna le pouvoir oyo akamati epa Kabila akopesa bino misala te bokei koboma ntan bokei kuna lelo toki na mamba mars bagarso baleki na émission balobi ono mars ya lamuka ekobanda na échanger ekiti limete nayebi te etant de siège oyo garso Tshilombo atie ebandi kaka na aéroport soki na échanger etat de siège ya garso Tshilombo atie mpe ebandi kaka na aéroport soki na échanger ndenge wana me babenga Tshilombo nayebi bandeko ya Tshilombo bali awo bobenga ye mais eza moto ya congolais andeko na biso kino akoli awa na 10e ri lokwa Tshilombo akoli na 10e ri yaka nti toza kovisite limete mais tozokende twapi ndeko na ngai tobaki tokolakisa tobi lolenge na bango bakoka kosupporte koyoka komba le président élité l'homme du respect de la loi l'homme qui respecte la constitution oyo peuple congolais abengi aigle oyo basali na nzambe babengi fils de dieu ndeko na ngai alipasi mpe mawa tokende twapi te bakobunda mpo na mboka na biso tokoki
ayeko kitao toyoki district nde kitao awa toza na basection sikoyo bayaishapote biso nyonso yo biso nyonso na miniti tokiti na te likolo na biso nde ya kitao tokani azali koya Mokonzi ya Congo ezalaka nde Martin Fayulu eza boye te bayebi yango ke Martin Fayulu nde azali na peuple lelo toye awa mpona kosolola na bino par rapport ya marche na biso ya mercredi le 29 bandeko tozali na régime ya Lamuka oye! Lamuka oye! Bandeko, nazali koloba tozali na régime ya information. Eza boye te? Mobeko likondi to pe constitution elobi tangu parti politique eli kosala manifestation asengeli juste ko informer asengeli juste koinformer autorité municipale to autorité ya ville nde bongo biso na Lamuka tosalaki topesi information epai ya Ngobila toreserve copie na ministère ya intérieur pe na la police toyebisi bango ke mokolo ya le 29 peuple azali na posa ya kotambola tokotambola mpona koloba non na politisation ya CENI parce que tozali komona na modèle oyo bazali komemela biso CENI ekomi lokolekata ntango Joseph Kabila azalaki bazali kosala ba manœuvre pour que tokende na glissement. Alors biso tolobi élection esengeli kosalama ndenge constitution elobi eza boye te na 2023 mbula ebeta bamata bakita élection esengeli kosalema eza boye te no ya misatu ezali mpona fraude électorale tomoni ndenge Tshilombo azali kotia bato na ye ezala na cour constitutionnelle ezala na bacour d'appel ezala ndenge moko ali kosala na kati ya CENI mpona koprepare fraude électorale tosi tomoni yango na yango tolobi toboyi fraude électorale oyo basalaki na élection elekaki bakosala yango te na 2023 parce que peuple akomi déjà mature eza boye te peuple asa fungoli miso peuple asa fungoli miso 2023 élection esengeli kosalema dans le délai ndenge constitution elobi na yango bano wana misatu biso tokotambolela le 29 oboya glissement
koboya fraude électorale et puis koboya politisation ya CENI. CENI esengeli kotikala na baye oyo tobengi bato ya société civile. Président na biso élu Martin Fayulu tobetela na maboko. Amonaka musika eza boye te asalaka oyo tobengi proposition ya loi portant organisation ya CENI. Mais bato ya union sacrée baboyi kolanda opposition wana. Tosengi makambo nyonso esengeli autour ya CENI esalama na consensus. Bato ya union sacrée baboyi consensus balingi kosala forcing. Na yango biso peuple loko pouvoir eza ya peuple tokotelemela bango ti na dernière énergie. Eza boye te na yango le 29 mbula ebeta moi ebima ngai na bino na balabala mpona koloba non na politisation ya CENI, non na glissement et puis non na fraude électorale. Tokanga makambo wana misato tosalaki oyo constitution esengi tokomi mukanda mpona kopesa information. Kasi Ngobila akanisi tozali na yumbi ya amesana na massacre, amesana koboma, amesana kotangisa makila. Mais Kinshasa ezali yumbi te, Kinshasa ezali yumbi, Kinshasa ezali yumbi, oyo ezali mboka ya bana Kinshasa. Ngobila asengeli koyeba ke Kinshasa ezali ya bana kini. Eza boye te topesaki ye information, ye akoki kopesa biso itinéraire te, akoki koponela biso esika biso tokosala manifestation te. Constitution elobi boye topesa information pour que autorité à ville elongo na police va instruire police esala nini et encadrer marche. Mais oyo tozali kokamwa na mibeko ya sika oyo bango baza nango na kati ya mutu ezali na constitution te, bakomi koponela congolais esika congolais asengeli kosala marche. Ese tokondima yango? Ese tokondima yango? Oyo ezali yumbi te. Lokola ye Ngobila amesana koboma le 29 biso tokolakisa eke Kinshasa ezali ya bana Kinshasa. Kinshasa ezali ya Fayulu parce que tovotaki Fayulu, tovotaki baoyo baza na place te. Yango topesaki bango mukanda. Ngobila abengisi bakondi na biso ya coordination ya lamuka, apekisi tosala marche na esika biso tolobaki tokobandela na quartier 3. Apekisi yango kasi biso tolobi obekoli kondi elobi topesa nde information. Topesa nde information. Est-ce obekoli kondi elobi ya poni na biso esika? Biso moko nde tokopona esika, esi toponaki esika. Na yango présence nanga awa ezali mpona koconfirme bino marche ya le 29. Peuple azali fatigué na souffrance. Rentrée scolaire yango, est-ce que tu sommes biloko ya bana classe? Est-ce que tu sommes pas alors kanda wana tosakisa yango na marche ya le 29 parce que bana bazali kozonga classe toyebi te bakozonga ndenge nini, toyebi te tokofuta minerval ndenge nini, mais bango bazali kodetourne kaka ba millions. Alors balingi peuple a manifesté te. Soki bayoki peuple alingi kotambola na mokonzi na ye Martin Fayulu, bango bazali kotia bakale po peuple azali kofungola mayele, peuple azali komona ndenge bango bazali koyiba ba millions, peuple azali komona ndenge bango bazali kosala na lisolo ya peuple. Na yango biso na bino tosengeli kotelema le 29. Tokosala makasi ya kotia babus oyo emema biso ti na ntango. Bongo kuna to respecte heure. Lokola marche ekobanda 8h. Tosengeli kolongwa avant 6h30 déjà toza na nzela, 7h toza déjà kuna tobanda marche parce que soki tozali ebele mbala moko na 8h toza na nzela. Policier biso nde tofutaka ye. Eza boye te? Policier teni oyo alataka biso nde tosombaka ngo. Eza boye te? Policier akobangisa biso te. CPI ezali. CPI ezali nini? CPI ezali kotala. CPI ezali kosala nini? Baemanse ezali kosalama awa oyo ya violation ya droit de l'homme. CPI azali kozwa baimage. CPI azali komona
mokolo moko CPI akofungola dossier mpona régime oyo bato bazali konyokola peuple, bazali kovioler droit ya peuple, bazali kobrutalize bato bazali kosala marche de manière pacifique. Tomonaki na marche ya le 15 ndenge basalaki biso, mais biso tolobi tozali peuple, pouvoir ezali ya biso, tokolemba te. Atako le 15 batiaki la police mpona kokoma peuple, mpona kozokisa peuple. Biso tolobi le 29 tokolakisa bango ke peuple nde mokonzi, peuple nde mokonzi, peuple nde mokonzi. Le 29 biso nyonso na balabala. Président élu Martin Fayulu na premier ministre Muzito lelo na 11h bazali na conférence de presse. Bakoyebisa na mokili mobimba que lelo mokili etala Kinshasa, etala Congo, marche ya le 29 va se référer na marche ya le 15 ndenge régime ya Tshilombo et se comportaki. Alors biso le 29 tokozala na balabala, annonce officielle ese salamaki et confirmation ezali lelo na 11h. Atako bango baboyi totambola na ntango, bana ntango bazali na posa ya changement, bazali na posa ya changement, bazali na posa ya changement. Ntango nde esika bango balekaka, baambasadeur balekana na ntango, bamona ya solo ke yo uti aéroport tozokende aéroport, omona na misu ke président élu na premier ministre Muzito elongo na peuple bazali kotambola mpona pasi oyo eleki. Oyebili komparamu, oyebili komparamu, oyebili komparamu. Est-ce que si bapesa bino explication claire na makambaramu wana ezali moyibi, ezali nini moyibi, ezali nini moyibi. Kanda wana ya ram totango pe le 29, totango le 20, le 29, totango pe le 20, le 29. Lokutana monene, lokuta monene, lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaka, Fayulu kokwea, waya. Lokuta Tshilombo, lokuta Tshilombo, lokuta Ngobila, lokuta Ngobila, oya kanisaka, Fayulu kokwea, waya. Bandeko tosengeli kotelema kaka ndenge na lobi le 29 biso moko tokozala wana liboso defie Ngobila na Tshilombo, pamba te mboka oyo ezali ya biso. Biso toyebi ke régime oyo eza en place ezali na souci ya peuple te. Volanda s'il vous plaît, régime oyo ezali en place ezali na souci ya peuple te. Tshilombo ayebi ke moto atya ye wana ezali Joseph Kabila, ezali Joseph Kabila. Est-ce que ezali peuple? Est-ce que ezali peuple? Akozala na souci ya peuple? Akozala compte na peuple? Na yango biso toyebi ke Tshilombo azali conscient ke biso te nde totya ye wana, azali na souci ya biso te, azali na compte à rendre na biso te, azali redevable devant biso te. Biso toponaka Martin Fayulu, na yango tosengeli kosala makasi. 2023 Fayulu asengeli korécupérer bokonzi na ye, totikeli bango 5 ans. Mais basengeli koyeba ke na 2023 élection il faut esalama de manière apaisée et transparente. Fraude ekozala te, glissement ekozala te. Biso peuple tokotelema, tokosurveiller, tokoveiller sur élection ekosalama na 2023 pour que choix na biso peuple yango nde ezala maintenu. Choix na biso peuple moto biso tokopona ye wana nde azwa bokonzi na eza boye te. Bandeko le 29 nde ezali makambo, le 29 nde température ya lamuka ekomonana. Bandeko kolala pongi te. Le 29 benda bandeko na pembeni babus ekozala po emema biso ti na lieu de rencontre. Tosengeli kolakisa na mokili mobimba ke tozali fatigué na système politique oyo ezali na kati ya régime ya Tshilombo. Tosengeli kolakisa mokili mobimba, communauté internationale bayebake ya solo peuple asi afungoli miso. Peuple azali komona
makanisi ya baye bazali kokamba biso oyo bali kosala mpona baélection ya 2023 na yango soki tolalisi biso oyebake 2023 ngai na bino tokolela ngonga yango oyo ya kotelema kobanga polisie te polisie kobeta masasi te kobanga polisie te kobanga ngobila te polisie akozala wana mpona koencadre biso na bamarshe nyonso président Martin azalaka liboso donc ntango ye azali wana tozala na assurance biso tokotambola na ye elongo mpona kolakisa na mokili mobimba ke toboyi politisation ya seni toboyi glissement toboyi fraude électorale bandeko 2023 ezali pembeni nakanisa ebele awa boyebi ke 2023 etikali mikolo ya kotanga tosala makasi tozwa bakarte na biso eske bato ozozwa bakarte mpona eside tozwa bakarte nayebi ke bandeko bazali na pouvoir kobanda na mboso bazali kosala bamanœuvre mpona kodistraire peuple bazali koluka place nini basengeli kokabela mwa peuple moyen franc pour que peuple aya te le 29 bandeko tosengeli kolakisa eke bambongo wana ezali mbongo tokolia mokolo moko ekosila eza boye te na biso tozali na posa ya misala tozali na posa ya changement tozali na posa bana batanga classe ezala gratuité ya solo tosengeli koyeba ke tozali na posa bana na université batanga na nombre réduit na kati ya basale na lelo mwana azali kokende na université prof azali na kati ya sale ye aza na se ya nzete aza kolanda kaka na bafu eske akozwa instruction malonga biloko wana esengeli kosila soki ezalaka na ntango ya kala lelo tozali deja na ntango oyo ya modernisation tosengeli kochange makambo baauditoire po ezala ebele pour ke bana bazala réduit na nombre na kati ya baauditoire alors biso tolobi boye Martin Fayulu azali na programme ya malamu oyo etali social oyo etali misala toyokaki ya bayebisi biso bachirurgien ekokita basoso ekokita ese kiti ese kiti oyebi tina kiti te bomba baza na niongo ya baimportateur badefaka basoso na bathomson mpo bapesa bapolisier bafuta te bazwaka niongo na décembre ane passé bomba yo defi mutu biloko ofuti te ozosenga ye akitisa su biloko esa kotosa yo omona wapi yo ozali mokonzi yo ozokokamba toloba opesi instruction na bacommerçant parce que baimportateur baza bacommerçant eza boye te mais batosa yo te pendant 3 mois pendant 4 mois baza koboya bazali kotosa yo te c'est que pouvoir na yo ezali ya loku te pouvoir na ezali ya loku ezali ya loku bazali na niongo badefaka basoso na bathomson mpo bapesa bandeko na biso bapolisier na décembre bafuta te bakidia mfuka mais bazali kodetourne kaka bamillion yango baimportateur baboyi kokitisa biloko toyoki bango moko bakende na Namibie bali basomba mwa quantité mpo baya kodistraire biso me quantité wana bokosomba ekosila bokosomba mosusu ese leta akondokende kaka kosomba wana ezali mosala ya baimportateur basengeli konégocie na baimportateur mais ezosimba te ministre ye moko akei kokende kosomba Thomson ese eza malamu ministre akei na Namibie kosomba Thomson ese eza malamu na yango tolanda badémagogie wana te bapesi biso bapromesse pendant 3 ans ese baréalise ata moko balobaki gratuité ya enseignement ese gratuité ezali ya solo bana bazali kotanga convenablement ese bana bazali kotanga ndenge esengeli mpona nini gratuité ezali te bapromesse sur bapromesse oyo tozwi bapromesse tilomba tieli biso deja wa nayebi te soki ekoleka immeuble oyo na molai promesse sur promesse toye komona ke azalaki na programme moko te ayebi mpe eloko moko te yango wana azali kaka kobebana na bandeko na ye parce lelo akoloba tolobaka awa boye ke tilombo atanga na ye te bato balobi ono biso tozali kofinga biso tozali koloba lokuta mais lelo ndeko na ye camarade na ye
mutu na ye boyebi ye oyo asalaki loi ya aproposaki loi ya de père et de mère boyebi ye boyebi kesi babebani ese boyebi kesi babebani ye moko Tchani alobi Congo soki ezali kobonga te ezali parce que banda 1960 tina Chilombo baprésident bazalaka kaka batanga klasi te eza biso tolobikeli oyo kindoki te oyo koloka te kota modele boye oyo kindoki te amuka oye mbwasi mbwa bandeko eske biso nde tolobi yango eske martin faulu nde alobi yango bango moko bango na bango baverité esali nini baverité esali nini alobi banda 1960 tina Chilombo baprésident tozwaka bazali kaka batanga te na Chilombo y compris buri ese biso nde tolobi yango tosika maloba na bango tosali nini tobimisi eza boye te tobombi yango na 2023 tokobimisa yango na 2020 yango na 2020 bandeko tota mingi te parce tosengeli kokende misala nasengi bino eloko moko lamuka oye lamuka oye lamuka oye nasengi bino eloko moko bango na bango bakomi kobebana eza boye te ye alobi ke Chilombo atanga te parce que ntango alobi banda 1960 Mobutu angana ese Mobutu aza lisusu Mobutu aza sur le pouvoir est-ce que Laurent Désiré Kabila aza sur le pouvoir est-ce que Joseph aza sur le pouvoir Chilombo nde azali n'est-ce pas alobi soki mboka ezobonga te mpo Chilombo atanga te ese biso nde tolobi yango ye mpe Chilombo lokola mpe alakisi atanga te aleki mpe na TV alobi makambo ya loi ya de père de mère abu kolandi yango ese biso nde tolobi aleki na TV kaka ndenge aza na poto aleki na TV alobi makambo ya loi de père de mère abu bandeko ekomi nde mbwa swi biso tofingi te tolobi te toyiki kaka bango basali nini alobi na yango tosengi boye le 29 oyo mercredi lelo tozali na conférence de presse na bakonzi na biso ya lamuka na 11h bokozwa information nyonso lobi tokozwa badisposition nyonso pour que makambo nyonso ezala déjà en place toyeba déjà babus ndenge tokozwa place tokokutanela na ndenge tokokitelela tokozwa badisposition wana lobi bandeko nasengi bino tolakisa ya solo ke tozali peuple tolakisa ya solo ke tozali fatigué na makambo ezali kosala soki totelemi te moto akotelema na place na biso azali te eza boye te biso moko tosengeli kotelema lokola lider na biso ye azalaka sur terrain ye aza lokola Chilombo te Chilombo atako azalaki na opposition anaye kosala marche te soki marche ezali lobi lelo ye azwi avion voyage soki marche ezali lobi lelo ye azwi avion voyage mais président Martin na marche nyonso azalaka na biso elongo na yango tosengi boye biso nyonso toapuye komba ya président Martin parce que ezali komba ya peuple président Martin Fayulu président élu soki azali kobunda ezali mpona bien-être ya peuple soki ezalaki mpona peuple te ndandimaki corruption ndandimaki pouvoir pour le pouvoir ndandimaki mbongo mais azwakaki peuple aki nango yango wana na kosenga bino bozala déterminé tokotambola de manière pacifique tokofinga te tokobuka te mais tokolakisa ke tozali force ya liboso na kati ya mboka oyo eza boye te merci beaucoup nde tokutani na mbala soki ointerroger histoire comment le président élu Martin Fayulu détaillé babimbisa badéforma ye elongi banyokola ye mais azalaki toujours déterminé eti lelo aza toujours déterminé na komba na ye pour le peuple malgré le 15 basalaki oyo basalaki police se comportaki selon bainjonction azwaki na hiérarchie na ye ya la police mais biso tozali peuple tokobanga la police te tokobanga la police te parce que biso nde tofutaka bapolicier mpaka oyo biso tofutaka yango basombelaka policier teni
et bitumba oyo tozali kobunda elongo na président élu Martin Fayulu na premier ministre Adolphe Muzito ezali bitumba mpe mpo na bapolisier wana soki totali tovoyageaka tokendaka na bamboka mipaya tomonaka ndenge bapolisier bazali respect nini peuple apesa bapolisier respect nini bapaya bazala nango vis-à-vis ya la police oyo ya biso polisi ya lelo régime oyo ya Tshilombo ekitisi policier koleka yango biso toyebi ke polisi eza mpona biso tosalaki oyo tokai kosala oyo esengeli kosala par rapport ya constitution na biso tozali na régime ya information. Nous avons donné l'information, nous avons déposé notre lettre d'information et pas il y a ministre intérieur, na gouverneur ya ville, la police. Et c'est la gouverneur ya ville pour sa disposition, il y a pour instruire la police à encadrer marche. Abandi ko pone la biso bisika wa biso ko tambola o ya lingi na o ya limité. Et tout le monde qui bande ko na biso enyo sakelo basalaki meeting changu. Donc soki bango basala meeting na changu Covid ezati. Mais soki la muka linga sala marche to linga sala mo activité Covid la muka. Tout le monde qui bande ko na biso toujours ya enyo sakelo basalaki marche avant-hier kaka na changu. Ça ina ba image. Donc tout le monde que to ko landa bango na terrain wana te biso to ko na changu. Et tu relaxes en gobilake, oh ezali yumbite, oh ezali Kinshasa. Donc on a un message pour Boma, un message na komona makila, biso tozali bana yakini, Kinshasa ça ya bana yakini. Donc on a qui sait que oh ezali Kinshasa, yé acha la police pour la kokengela biso. Mais soki acha la police, pour la police, abanda ko boma ba journaliste, bomona ki ndeko na bino journaliste ndenge ba maltraiter ki et soki asali yango cette fois-ci. La communauté internationale ezali témoin ezali komona ezali kozwa ba image donc nde Congo Bila azali congolais et nde Congo Bila la kanisa kolanda ngai topesaki information marche ezali congolais marche kosalama instruire la police à encadrer marche mais loko tokoyebisa kaka Kinshasa eza yumbi te oyo ezali Kinshasa ya bana ya kini biso tozali bakinois tozali ba congolais tomoni pasi oyo ezali komona na kati ya population parce que biso tozalaka na peuple biso tozalaka na base tozalaka na peuple tozomona bango bazotambola na mituka bazotambola na bavion bazali komona souffrance ya peuple biso tozali na peuple tozovanda na peuple tozolia na peuple toyebi souffrance ya peuple rentrée scolaire yango mobila oza pembeni ya zando tala engouement ya bato baye kosomba biloko ezali te tozali ya tozali na zando est-ce que na rentrée scolaire tokoki komona ba magasin za ata kozando ko ba zando ko Bobila ezali gouverneur ya ville constitution élimité yo na kozwa acte kopesa la police instruction akamba marche epesi yo pouvoir ata moko te ya kodésigner ba place oyo biso tosengeli mutambo biso tozala ntango topesi yo information et puis torapele yo ke tokozala nde na ntango donc mbula ebeta moi ebima tokobandela na ntango tokititi bale di peuple soki omoni ke fo boma bato basi omesala koboma biso tokozala na oboma biso mokosisa bakongole nyonso parce que bomaka na yumbi me na yumbi bato bazali bakongole bazali kati lelo ata obomi na Kinshasa bakongole bakozalaka oyo bakotelemela yo ABC1 Television. ABC1 Television.